Maman, vous ne pouvez pas rester ma boîte. Ah, vraiment. Nazomona batata mosi na bino makamba osala bazui charge ya mariage yango papa bino ndinga sundolanga na bino kata na boti bino na basi aboyi na eko yebisanga bazosala makambo bango moko bonga na kende kuna na okeku kosala nini ba mibala lelo bakomi na bango ba esquiver kokosaka na bango basi ya olobelo maloba kitoko na banzembo makambo ebele libala ya solo fotu na kapa nzambe vraiment répondre na kokende te na kende pona nini tata na bino azapi ya tata na ye mwana nanga pardon maman botika ngana va na ngai natikala sa mobali na boy na ngai yepe mwana ngala bili mobali ya kobala ye atiki ye sa mobali na boy lisolo to solo la kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, molongani, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye tango kelaki Adamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosui oyekokela Eva elekaki malamu Merci Gola Mayala pour na loyembo kitoko ya sœur Marissa Kinanga à zone depuis Bundes depuis Allemagne. Bah merveille à toi Papinzola mais propriété privée. Merci na confiance toujours aux ali kopé ça. Bon séjour à Ben Leba, les plafonds de Paris. Voilà, Moninga Papinzola mais Freddy Mbouila, Maski Masamba, Pichu Kinzeni, Pichu Nza ou Pijo Nza ou ba merveille na bino nyoso, Madame Obimba Bolanda ngai na minitso merveille à Chimène Kiala, merveille à Jidis Ngoyemo Sapembe, Maman Annie Ledoumo, merci na yo Ledoumo, merci na yo plutôt. Nazo m'a déjà invité na ngai Zini. Bonne santé. Oui, ça va Christelle, mamou, donc félicitations à site qui tourne. Merveille, merci pareillement. Merveille na ba internaute union sobota la vie solibanda ya mboka, merveille na Jorgi Samba, merveille na Papa Ali, merveille na batutu balinga Zini Kumbia, donc je suis là quoi. Zini Kumbia le tambola na ngingiri. Yo ma ngingiri to yoka otambola. Non tambola kaka yo bikande zala ngingiri. O terra bondo terra bondo quoi. Tona terra bondo. Voilà Zini ndeni année 2017 pour na yo elekindeni. Année 2017 pour na les gars mabé. Ouais, les gars mabé suite à maman bébé bien nakutana na ngo na niveau ya musala nanga oyo to salara oyo to tangila ba classe oyo to futela ba syllabus na ba ina bon yo ibina no sana site mo songolo mais donc considération vraiment ça quitté donc eza ba mauvais souvenir on a tika na media doc donc voilà. Donc il y a un homme qui est venu l'année. Il y a un homme qui est venu l'année. Il y a plus cher, trop cher. Même ça, même si ça la canne, ils ont 5 mois si maman ni mutumo boye okuto na site mo boye yo déjà tombo la site moi ni na si maman mo pied ba donc tout le bela maman na te donc voilà quoi tout le bela on tout par rapport à bilan donc bilan les gars m'a bé ma casse mais gloire à Dieu nzamba tomboli le ba Congo kin ma solo déjà donc voilà. Ouais, ngamoko boss à site quoi, ba kosi biso trop, to timbeli bango do. Ba kosi bi na nibilo les gars ba kosi biso. Même ton engagé ko bono photo comme on kenait. Ba photo ça $50, $100. Yo kuto na ça 50. Yo no so kombe, koto wana. Ah, omoni. O desna loba na bona bandela sous de c'est les cas. Na no $100, un mot ça 50, un mot pesati. Mais la remexi on dirait zala ka bongo ermo babwa ki sur ermo ba. Siko eloko ka musanga mamu.
tant to koti masolo ba YouTube bango to yo comprendre ndenge YouTube ba futaka ba patron ba site bolimbisanga bo amité à mabe patron ba site mingi banda lo ba biso ke YouTube futa te ba amité à mabe ba amité à mabe parce que toi la maman ça na biso bien na gichaza ba fond ba site ba zo da ba 4000 pour l'information na ba yebara déjà ils ont biso ba zo ba 2000 par mois vous comprenez donc ba amité à mabe donc voilà bango ni na kimotema be na bango au salon yo lobi motema timbeli bango déjà inutile attendre pe conseil bango ba yebi ke ba sala biso faux ba nyokola biso to sala ba émission musu to mataliko la ba moto to sala ba émission mususu o ki ko sala émission bo et transport ozongele ya te bino bu basi bo moi bien tant ba ta nous na poto ba lula bino bo biso ba o ngasko basi ba lula ngati ba lula yo comme ni kutana ya papinzo la meso donc bof il faut zalaga ninga zalaga boy donc il faut zalaga nous zalaga boy donc si tu kitoko donc félicitations au lia yo mo webi moi paso zo combien oui singa zini YouTube na footinga boy donc ce que son raisonner ma moi YouTube pesa kama makasi na ozine za no makasi no kaka boulot na yo neti biso to tourna chaque jour to lembarate chaque jour no apia des émissions so na beta on a nemo bimba combien neti masala ngamo baza pe na site na kota na site ne boata 2300 quelques vidéos alors qu'il na ba 36000 vues a cela pe na site ya mutu mais ayo comprendre ga ba ramité amabe yango ba mo kima bango. Voilà, merci Izini Kumbi Congo Masolo. Congo Kin Masolo ba mesana. Kin Masolo ko ni Congo Kin Masolo. Bino so boni ka ba Congo Tenga Congo avec signification. Moni Congo ya mboka mo munene. Tant tanga Congo ba doit envisager amba mo Kinshasa eza capitale. En plus na kati ya site obeta Masolo, to solo là. Donc Congo Kin Masolo. Na memiango na jarwana. Mais tu bien ki Izini Kumbi na Congo dialogue. Quand on beta Masolo Congo dialogue en what? Congo dialogue est site munene na beaucoup de respect na Francine Ngembe on a benga la femme en haute qualité autrement dit phrase correcte 100% canon kaka moi na suka ba fleur au stade niveau libanga donc na no respecter trop mais na suka nango asalanga mabete mais azoki sanga moi muké donc considération na ndo PC azong sela ngango te bon il y a déjà mamboussé les gars nango donc na sali de site nango eza monétisé ou déjà janvier déjà neto kota boye ba vidéo ko kota ti kota 2019 na kota na 2020 ata Google o futa ngezelo na ngamo donc voilà eza eloko no moko Izini Kumbi to kota kamba moto matakamba la parce que to mataka déjà voilà to matakamba moto moni mono bébé caméra ba tolinga roza ba mikete to boyo Alexis bébé na nini et comme c'est un problème ngolega te ale kate magalati bareza RDC ma le kate voilà Izini Kumbi comportement bino ba chroniqueur 2017 pour nous ko sa bilan ni ezaki positif to négatif to banana ba chroniqueur ça va to ki na ba chroniqueur bileza négatif ya osakanate Christelle Mamomo biso to banda TV internet tango yeto senti que internet ya na vitesse mo boye par rapport à TV. Mais niveau tozo memela marambo ya télévision surtout ba chroniqueuse mamu eza mabe makasi ya osakanate. Les chroniqueuses pour tala ma fois tigara ma belle polele les chroniqueuses pour tala ma il faut tigara nzoto polele biso to yebi ndeko na biso ba ndeko na so bele bena kotanga ba komona ba onte ba vidéo ba publier na Facebook partout au moni lelo ba vidéo to sala na internet eza ba vidéo oyo ekotika la ba koko ya bana na biso ba roya kotala ngo tango yo de jours sala ba bêtise na internet et ba ko rattraper un jour net biso azini lobi to na posa to mata ba député provincial na moko au Congo il faut tout ça ramamo ya malamu na ba internet pour lobi zo biso te voir même ba politicien belo lelo bazo ba pouvoir ba sala ba vidéo mo ya mabe mais et ko rattraper bango donc bilé zalaki négatif ya saranate négatif par rapport à nini to banana kota ba chroniqueur non côté à bino mibali négatif ezaki par rapport à nini et bongo to kene kota ba batisi biso mibali la plupart mibali o basala monde internet ya liboso bana ba complexé et la plupart pe bazana baza ba yuma par rapport à nini omoni ngane na boye na kozala jamais attaché de presse à des pliques non ya Fabregas non ya héritier non ya Kofi Olomide non ya Ferregola neto tangeli d'ontologie
journaliste faut au milieu du village ni pour ni contre nga so héritier sali a beti concert à Tondi cité dans le héritier sali mpiaka c'est mon boulot so il fait rigolo a beti concert à Tondi cité dans loba mais est-ce que ça ba chroniqueur mususu lokola tambola kana déplique nga zana Ibrator hein mais Ibrator ayebi ba tum soupe na benga na chombo zini kumbi ya yo tumbinga te mon frère na tumbi o te na lobi vérité parce que la plupart des chroniqueurs, le roi est dans internet pour l'aïe, oye no dans internet, oye bino d'ontologie te, oye no ga mbalamoko, kanga mina artiste mo pour l'air muso no kabelo catch, pour l'air muso au kabelo so nini, mais bana bazabe na ba artiste ngo elo pe kende liboso ya te. Il y a des par rapport à par rapport à artiste au batam bana ba. Par rapport à bango na nous ba bomba ba carrière na bango mo parce que ça ba chroniqueur muso batam na ba artiste, pas ba artiste muso ba commenter. Ba komate parce que so ba komi ba boa ke libana mais nga na kota pa hérité na kota pa déplique na kota pa Fabregas malgré to beba na moi muke meto bongisa na kota repa ya Redi Amisi na kota pa Wera na kota pa Ferregola na kota pa Fali ba bi kezini ku bazala ka naître et puis soldat au milieu du village il y a monde to ça musana so tangela tes Christelle. Vous comprenez? Est-ce que c'est la condé ni musala oyo tangela mona bande kono ba chroniqueur ba tengami ba pesi ba position o to yebi biso so butula mutana na fan na ele singa ba kana biga ngalinga nga Ferregola na yebi ke na nga fan ya Ferregola na za fan ya mopao na za fan na olinga na bimisa ngote na ko bimisa ngo la mso na sima caméra bela mso na masolo ba patal Christian Ezaboye le bail na Alexa keza mutu ya intel mais na musala moyena bisango est-ce que you esa rondeni ya on lo bati ba mater ba yuma comprendre ngane na boye moyene na koli boye mbongo artiste musicien moko te kota na nzoto na ngao fo futa minervalo ke ina otanga rien donc na sala ka boulot na nga selonga selon na tangilango na ebisaka bandeko wana men fois omoni tango yozalaka toujours otambolaka na hérité okende boye na hérité ozonga boye yoka na fali après vané lelo ba chroniqueur ebele ba émission na bango ba yambaka ba musicien mususu te pourquoi eza loko moko eloko liboso na obenda bandeko na nga matoyi ba mega ko bongisa donc musala biso za musala wa ba soldat moni soldat votate. Donc soldats ou à carte électeur, tu as ça là pour le peuple. Ndebisoza. Donc ce soldat comme que à carte électeur c'est que soldat na habité, on a sous soldat on a comme civil. Donc ba masala tout ba civil, ba soldat, ba soldats en ba biso ba zini. Donc voilà. Te kota ba surtout musa ebeba na déjà parce que yo mo yebande on est belé ba chronichel, belé ba chronifuati. Ba chronichel ba bima bo yebite. Ba chronichel na sens nini mamu yo noza bozana wana jona oba tutu ba yebi nzola meso tutu ba yebi mais au sala remiso cha numéro na yo WhatsApp déjà fongwa manango normal Facebook po mutu mo atindela ko 200 300 bengo na imo laksa non sex now yo po fongoli makolo bando likes laksa non wande nini laksa non o bando likes antata ya enregistrer lobi nango tsoa so boyo kanité et ça pena mususu a tel misi pena téléphone boy na douche alonga blamba otikala ni yebisanga to kende wapi na musala oyo biso to yokela ngo kanda po na raisonner jour mo boy ba bengana nga na ina pour na zanga silabisa $10 et donc cours ya audiovisuel nous pesa ngo Gilles Moula soit journaliste na RTNC a bengana nga pena bona miso ba bana basi obika biso bana mibali kotanga na université to nyoko mara basi ba mo ba facilité belé ba bengana pour na silabisa $10 sko ne na musala ngo na yokuta ba individu moko boye oyo akena ni classe batali kaka a kitoko ana moi tatouage habité bo pese micro DSLR pe comme ngo yele na gishasa ba pied micro a combien bana poto bois danger suka nota wana okomo bebi service sous musala ngo okomi no chronichel chronifuati donc d'ontologie yebité au sala audio moko bandiko fingo bandi otini yoka so yanki wa yuma belem su ba boss on ba sisi ndem to comme ça bongo bongo te boss sisi nga Francine Ngembe
Francine Ngembe soto tanga ba boss ba site oyo ebele belé belé. Ceux qui journalistes et chroniqueuses aïe aussi comme ça les pas à l'an de la raté net tous arana OK RTNC l'homme suppose à ta stage ba tout na yo papier na la kisi papier na on a encore tout à l'heure internet ça na boulou yege mo boye. Na rezo même pétio na essayer tala ba sala annonce boye des annonces boye au boire à mutu boye. Kolo site wana na posa zwa vie. Kolo site on dit makutu batsa mutakala ya mutu. Muta sala vidéo mo ti mutakala na eli boso ya publier pourquoi azwa mbongo ba vie wana mbongo ya na problème te éducation o biso to zona ba palin to ko ya na télévision te poto sala buzo ba ne bande musu ba sala on a benga bon ba yuma yo ko mokanga mara ni héritier o kanga mane héritier yo kasi ba ta maison mère ba olingo o kanga mara na kofi bato BCBG ba olingo te yo za soldat au milieu du village donc sala musala na yo normal et à musala mon tala journalisme eza goût et la caméraman na biso mo we alinga comme journaliste soto sisi na plateau ya ga vandi bana king donc ya musala mo bat balinga ngo trop mais ndeto mais on a internet ya ngote mam donc désolé. Voilà, désolé, chroniqueur, tout est masculin, comme chroniqueur. Chroniqueur, bino, vous avez un problème. Il y a solo. Oui. Pas problème. Pas problème. Pour. Et là, nous sommes dans tout na, dans une occasion tout nous dans les losini. On est bino bolinga kabasi a poto, kabasi a poto. Malheureusement, banana banana musala na linga moi sa poto te. Mais ngolo moi sa poto roya on a monique mutune salaka. Mutune salaka. Azana ba famille o ba raisonnera bien na Kishasa. Il y a un problème de l'ingana biso pour basi le roi basi nyonso ko yisangate depuis zinyo banda na linga masa potote na nozana masa potote ataku to pona otala marati moi sinon sortanga na poto o ngana linga na poto aza moi si na ngai a commenter na se ya émission o ke zinya la mobali na nga ndoza bozano jamais mais ce que c'est akondeni basa potonde bayaka awa abimaratena ba journaliste intel aye et puis to ba revivre ba ou me pe to mona boye kasi yango omoni bakosa bangoti na yoka mama ndeko na ngai mwasa poto ya bibosa site sa pio caméra et après bo beba na bino donc botolo pe sous site yango bo beba na bino ozi mwasa poto kangi ba photo che na Facebook bolingo na nga je t'aime na lela yo mama ya bana lobi nango bobebane en plus nanu na mona te moi sa poto aya lingi chroniqueur mo songolo baboti basali pe mariage basala ba prédote basala ba mariage to mona Frédéric Kimba basala mariage na mwasi na to mona pe matika songo basala pe mariage na mwasi na matika songo sa mariage na mwasi lo bazar bakabwani boye bien ote Stella titolo ba Stella otalanga bato ba oyebisa matizini kumi mutalobi ba boya ni matia longola ba photo nyonso Stella na Facebook jina botala tala pe na mwasi ne ba boyana bon Freddy Akimene na yebi non te po Freddy Akimene na mona sala moi vidéo bien alliance na mama bon na yebi te so ba oboyana matina mwasi ne bazali basala mariage ya na bino ke basala mariage te basala ba prédote bon ba alliance o balata ngana na mwasi na poto bon ba alliance o balata zela nanu ngana na mwasi na poto to sali mariage to kepena na commune to sali civil mwasi abeti 3 à 4 ans bengi sangati mwasi abeti 3 ans ma poto zala no manevre ya bon mwasi on tia ya bwali ko zwazemi te poani bolingo ba je nga mwasi na nga 3 ans na bimaka no zwazemi te ba melaka de ba kisi na poto kuna ya eka rosaka na ambiance na ye tanga ozonga bana ma mususu basala batika ombrier ba jeune garçon ya batu o comprend ya munga na linga na ba sa poto na bato ya poto ebele Charlie Molangi wande ko na ngai na bato ebele na poto bana basi na ba Pamela ana Londres kati ndeko donc bande ko poto baza ebele mais ma beza kanga na ba fio ba uta poto ya exploiter mwana bato en plus basa na poto ba razuwa to kama solo so ka koti na mobali na chambre ba obimata ye distraction ka nzoto. Je te jure. Nzoto distraction et nzoto. Donc il y a un monde ma balle na musika te pour ba mema on pe na loyenge. Moi sinon outil pour toi publicité par-ci par-là. Publicité okene wozonga ne boye. Donc discrétion ezate. Ba chroniqueur so bana basna bango ba exposer bango. Ba exposer bango donc akene boîte mabe. Moi ça outil pour toi il faut bosola bien. To sa nini. Soit foutu moi 1200 un mois ya flat nde yo moni okomi non
c'est la condamnée et ça condamné au moins ba chroniqueur ba ndeko na mibali surtout ceux qui baza moi ça pour exposer moi si na vraiment à exposer les lopé boende comme informer ba tout que Martina Stella ba kabona oh mais ba kabona kala boye ba ngote mais on na internet tu es mambo na lo basi oh Martina Stella ba kabona déjà ba kabona donc et ça moi passe omoni ya mona nga so mutu mwa ilinga ba je na WhatsApp na se mizo ilinga ba je kako osabo sona nakatote basi ngo totuna parce que yoza confrère na nga totuna basi on siko ndenge selo yo mona ba yela ka ba fula bango ba yebana to ba yela ka bolingo ya ba je ba yela ka nzoto to ba yela ka que lokana na ya Kinshasa fona zana mutu mo boye ba mona nga pe elora liboso ba yela nzoto. Pour votre information, libanga route pour libanga soleil ya pankolo babwa ko nena lola yoka libanga ya munene okomona po bat bako bano bwa ko lelo babwaki tala mo ba momia ti bazonga poto wana ba jona mo ba chéri na bona kinya oyebi yango te ba chéri na bango ngasko lo na banga lemso yango réseau senga ke bakabana te réseau yango wana te o ba momia poto la plupart basi ya poto 600% 80% à bana mabala. Félicitations à Nicoletta, moté magie c'est pas de vidéo. Félicitations à Bino donc mariage et Oumeli. La plupart à Bassi à poto 80% va divorcer. 20% de bana mabala. Na ba te ba wela ba linga ko kabona fo ba lira mbongo bana tonini. Et puis baza un sola trop bas à poto. C'est que c'est là c'est que ba monela ba mibali on ba chroniqueur ba monela bango ba koma likona ba on dirait ba koma mibali na mona masa moya journaliste to vani na boîte to mela whisky ba benga appel pa moi sina poto mbango banda libanda bandi mbangu akoluka place moko boye place mo kimeza allo chérie oui chérie na la kala yeah moi na fona connexion za te momia na poto to déranger nga fort donc momia poto ko ba zalaka ozapi tia vidéo ba on va contrôler bango te ba on ba yebi loi donc ba on ba yebi loi ba on va contrôler bango te ya mona ba boya taka na poto ba boya mabala bona Kinshasa donc ba noko ne ba comprendre te donc bo timba ba yuma ba trop na monde trop de yuma bon ba chroniqueuse vamo utoleka ba chroniqueuse ba mbutu kopotana ya ba anniversaire to ko salama bilan yo ko sala par rapport à année 2000 ezana ba chroniqueuse mususu omoni mon base Christelle non mona base notaire base na opena bo Christelle moi soutien moi nini non na mona notaire oli en bon internet te donc ba base wana so ya ba aventure ko sala anniversaire tant yo sala anniversaire osombi ba champagne osombi ba nini o legisi na TV na internet tozonga famille na bino peti kota makulutu makulutu o vivre ndeni makulutu o vivre ndeni lemsu makulutu wana pe anyoko mapona yo makulutu wana lemsu anyoko mapona yo oye na internet so lakisi omoni talent oyo ya Zara mais ba otandaka noko na Pascal bana wesa libulu donc kolandaka ba aventure wana ba aventure omoni ngala ngalo ba trop na internet c'était parce que mutu mo apekisanga bisini ko ba trop to comme niveau mona bango koloba to comme niveau mona yo intelo mais Léon a lobby parce que yo ne mutu lobby singa Tout pende on a biso Gloire Langazaki menacé pas babandi babeta ke tant ozo ki nouvelle année ça non et ça nga passe moni Gloria mutu nga na sola ne bien même nga na benga trop mo Gloria talaboye amutu mona sola ne mais to ebité babanyon ba agresser qui est pourquoi est-ce que batinda gi bango quand de waze kwa lobarati o bat ba menacer 50 personnes yo ba menacer 8 ans temps ba twana ndeni comprendre donc allez-y comprendre il faut oyeba ba menacer pourquoi parce que ba rando pe internet nezo kendele yango te ba rando mo ezanga mutuna makolo donc ba yuma nde ba trop tout le monde a soupé moko ba chroniqueuse auto longola bilamba ye moko asali vidéo longola bilamba grâce mbiza longola grâce d'ailleurs en congolais ta Brazzaville il est contacté ya congolais ta Brazzaville on attend pe ça ba Brazzaville conseil te ye moi bi pourquoi longola bilamba atikala ye mutaka na attend PC conseil te d'ailleurs na komelaki trop air mon c'est maman même en beau sala et au rattraper un jour ye ba ki robot ta bana kozana ba koko
lisolo ne kobeta maka moni monde évolué na Kinshasa ba te belé ba na internet te internet ya la trop poto mais tozo ke malembe au mona ba internet ya na kini comme normal muto ozo attendre l'émission internet normal et ko rattraper bango un jour et ko kanga bango na maboko. Merci à Jackie Lomingo, Bless Fashion à Lyon, de la part de honorable Willy Loufou, Balobi Willy Loufou de Makabo, honorable Onei Bisozini. En 2011, à Postila, qui sont là, qui suppliantes. Dans ce cas, il m'a député. C'est tout ça, ils sont héros. Héros, tout dans la parole. Mais député, on peut pas la cape se belé, mais ça, on peut le roter. L'aime sous son de on a zoa qui l'aime sous ma solo, fait quoi. Voilà, merci Zini. Tout ça, en l'année 2017, tout le monde qui équipe. Et ce format qui côté tout le monde qui équipe nationale, il y a les Ketchou, il y a Cynthia Wadol, tout le monde qui côté il y a les Kardashian, Christelle Kabea, Joseph Acha comme on dirait équipe en comique équipe pour que et pendant na moko tika la vie. Et ce moment moi ça tonga mboka. Ngana benga ngo obeni équipe banani? Les Kardashian. Équipe ba Kardashian. Internet est dans la bouzo, Bamoro Christelle, Nzambe, Moutasala Internet, merci pour faire développer tout mon bébé, tu es baraté un jour, tu es Google, tu es mon bébé, mais net aux hommes, mais non, côté. Ngana rolo bana mandeko basala baleso les Kardashian, équipe nationale, tu es bien à la rame, mon corps, oya foot. Équipe nationale, la banque, tu es pas trop maçon, la banque, tu es sautant. Pour te fou là-bas, tu sautant. Tu sautant, tu fou là-bas. Par rapport à bilan 2017. Oh, mais bilan, on a déjà des négatifs. Vous comprenez? Il y a des négatifs. Donc, pour là, donc, tout sauter. On a voyage, musicien, c'est le côté tout qui est à côté de musicien. Musicien, ça, voyage. Année 2016, ceux qui n'ont pas hérité, on a 37 voyages. On a bossé, on a Kenya, on a voyagé, on a année, tout le monde a mis Tracy. Tracy Mbélenga na mosine na pese bango mbote bisika zali elenga Congo Glody Diasuka Tracy Mbélenga bino mo boye bino lobi ka Glody Diasuka salinga bien na tele vidéo mo boye ndeko na Mike lokamba conseil na peso na vie zala mobali o tchanga pe na prison makala pour toi basi na mususu to zana mo bala ba général ba colonel donc atiko ba mambolo ba Glody wana donc il peut mettre que le tenu par rapport à Glody parce que Glody a sa femme mariée. Officiellement les femmes légitimes il y a Tracy après c'est la mbongo bakendati na banganga nzambe ba chabango donc yango moni batutu ba chega boy Mike atapa côté aluka sije mususu donc wana kuto robeta ngote to kana msoto ba ministère et ça bien voilà bilan to mana héritier wa tana be 37 voyage papa chéri kolobate balemba ki avion faire rigole à coutu na minute baza likolo ya avion bah voyage belé mais musique na terrain on dirait ça té omoni na oyebiso elo mo boye coup de chapeau héritier Watanabe kabose ba tout abimisi ba album mais ma beza nini o ngana mona pa ba musicien congolais 36 titres 28 titres banze mo milai ba 8 minutes yebisanga pe héritier to kaka BM j'aime mon mari moi 4 rumba sur na cité. Héritier neti koto générique, il faut le dire, héritier beti générique ité. Tobi na ngote na décembre. Kabo sa uto générique asikaza, bon, générique asikaza. Toyo kango peti. Toyo kango. Kabo sa uto obeta lembula awa. Bandeko bazaba otala biso. Et beti na ngote. Vous comprenez? Mais Kabo c'est un bon chanteur. Odomona moi mukie eloko. Il y a Falinde Moni, il y a une moi. Il y a ma baisse na époque non parce que mais pour le moment et le Royali Robino Mundibu jouer les ballons et mais là on ça passe ba polémique nangina peut ça conseil na Kofi Olomide songa mbil ba betala li Kofi mais le ba doit mo betango li Kofi oh mo betango li Kofi ba mo betango li Kofi tala ka vena biso mo pa o 4 accords amani asa la polémique na ba nyoka longo asa polémique na ba papa Wemba asa la polémique na ba King Kester mené à paix à son âme mais lelo mutuloko a faire rigola soto ji faire na Kofi faire rosa koko pa Kofi mais faire rigola a comme manquer Kofi tina niveau ya robenga Kofi koko dia nzombo tozi Fabrigaz
ayeka lobby amosa la polémique na Koffi Olomide auto sanze momo mikolo mais c'est les pasteurs abia amande fois pembe yalingane ka ba danseuse Ozana allez-y comprendre na on peut ça concerne Koffi Olomide ve oza grand tango bani musique bato wana nyonso na tangi les mususu tozali na bekol to tanga na ba couper ve ko sa baisser tina c'était za mabe makasi na niveau ayo Koffi Olomide c'est un grand ngana fanatique na ye lelo soke na feti mon songolo oyoki 50 rumba oyoka 35 ya Koffi 15 wana etikali ba wele la sona banani biso tout oyebi lelo grand o ya tika na musique congolais to ko tchela mutema eza ba Koffi ba nyoka longo est-ce que tant Koffi sa baisser ti na niveau ba Fabregas na lobi te Fabregas a muke a munene na niveau mais na niveau Koffi te wana il faut le dire même Fabregas a otala yebi na niveau ya Koffi te mais ceux qui Fabregas a vraiment manqué Koffi Olomide allez-y comprendre to yebite vie na yebite vie na Koffi Olomide ezalaka nini vraiment hein ezalaka nini bana poto et ça la mo passi hein ça la air mo passi via komiti na niveau la sabanda kuna ye na mona inde ona biso Bwanga Deborah Bwanga ki na ndako Koffi ola ki sata Koffi Palin Deborah journaliste à la bongote hein. Donc journaliste c'est faux au milieu du village tant que sanda ko bongo kasi faire olingo te faire ça qui est là musu basezaki ka lokwa faire azaki na concert na biso Karine yango biso nyosto yebi Karine Mokonzi aza muto a rankine pourquoi batutu bangaka bako maka lokwa Karine Mokonzi okoma noko ofinga bato et dans sens te nganga ne na boye na landa journaliste mo boya komine PD pour na catch kaka mais comme pédon mususu bino peli susu ba chronique cœur comme les sous ba pédé les sous ba mikala ba musicien karabino ba pédé kakabino basi yango basi poto peut-être yango ba comme boya ba bino omoninga na kola na matembele na kola na ndunda na kola na pondu na kola na limbondo ne grandi mobali na okufa mobali moi ça a goût impossible kolega même taba otumba talaka sosa mobali alanda sosa mobali te mbwa mobali alanda moi mobali te est-ce que yo muto osala donc ya mama muto hein ya mama muto et puis la plupart bato nyonso bakoma ba jar wana ata mutu moko ta sombi lupango wa 100 000 ata ko ya 20 000 azate exploiter bon kasi ba chotaka bato ba moto te bato ba moto te luba monone étoile ngana ba prêtre musuto sola te akomo comme le petit tu es beau oh nga moi si muto lulanga to yo blocking petit on impoli a bloquanga parce que yo lina le kana TV na ba yo lulanga na lo bango te vous comprenez donc baya wana on ba yuma ba trop na monde de TV donc on a la plupart ba journalistes internet ba ki ma télévision ba ki ma TV pour kokate. Voilà, merci Azini Kumbi malem beto kende na suka émission na biso merci à Gola Mayala merci aux salanga des assine bike to chité to comme bien ko chité. Vous la musique trop hein. On a biso kasi po terra bondo mona na te. Terra bondo mona. Azo filmer ba twalinga ba mona terra bondo ba mona ngiringoto taka mon général des forts mon Janet apese mbote ici Kazali donc ba bon séjour na e ba bi lobe ozala bon na bien na kasa Suisse. Ba costume Zara. Ya noir ya canon kuna la tiangote. Na la tona bonne année. Mon général des forts déjà lobby à la production donc le 29 à la production, bon, on a bien en Suisse, mais les 31 ans, bon anniversaire, déjà nous souhaité joyeux anniversaire à toi mon vieux. Et en fait, on bon à Paris, et on a vu que mon vieux Diogène Bozalana, bien à Banzola, Nzouzi Bozalana, c'est du bon papa social. Meilleur vœu na bino nyoso au bozolanda biso zini gola vraiment a signaler ngabito komi vraiment na suka minute komi otanga parce que TV ezala ngonga yo moyebi ceux qui to déborder ba zappé biso voilà tout ça moi nini moi synthèse amké par rapport à des concerts au Tolika Koffi Olomide concert na showbiz abenza iwera fali poupa bazalaki absent mais toké samedi nango parce que ya Koffi zaki vendredi allez samedi nango papa chéri abetaki clôture à 50e na to mona ki présence ya tata Mobiche Adolphe Dominguez zaki wana Ferrego la héritier Watanabe to kosala moi amké analyse par rapport quand même tolo bango tout à l'heure polémique ya wera na JB et bandi ko zonga malembe pourquoi wera loba déjà que faire à respecter que ta fingara ye wera loba héritier fingara ye mais
JB a commis ce qu'on a approché bango ya moni wera mona le roi massa na ye akomo boaka ye tozu concert ya Koffi Olomide atindi lettre pa ya wera ya concert wera bi ana mangamba osala donc to yebite so bureau mte finaki to yebite wera na ba concert ya stade ya ba tonga ba terrain ba na contrat na ministère de la culture et ya sport pardon donc to yebite vous comprenez donc allez-y comprendre on a baba grand to éviter moi juger bango ezatete to juger biso to ba chroniqueur to sala musa na biso o to lo ba vérité analyse yango na to éviter pourquoi wera yaki concerté fallait pas lobby vie atindele invitation na télévision donc ayeba ki ba programme na yete et puis fallait voyager na ye mais quand tu viens à la télé un concert fallait mutasa ke cadeau. Donc, il y a déjà, il est au moins malade. Donc, voilà. Déjà oui. Voilà, merci Zini Kumbi, vraiment merci. Congo Kin Masolo. Congo Kin Masolo, donc déjà dispo. Semaine prochaine, nous avons une vidéo. En vérité, vous s'abonnez na Congo Kin Masolo. Ah, tout le monde a vérité. Bon, bête maman, soit bête maman na Congo Kin Masolo. Ah, tout le monde a vérité. Na le bas, une fois, on a une classe pour nous la musicien à Simate. Na kenda classe pour na robanga repesa information ti comprendre bat ba confondaka information na injure ti parce que les musiciens soka salim piako au lobby on a télévision a mankenga musalim piaka parce que musalo biso tanga ya lokuta te faut to ba vérité vous comprendre c'est ça donc on appelle simbote na batutu botel biso na Paris bato nyo so moni ngana lobi mabe balimbisanga ya munokole muso ebetagi libaku to pe simbote na Jorgi Samba les procureurs. Et pourquoi pas na JSM pas de vidéo motema ya maman Nicole et pourquoi pas na Pierrot Ngombo El Picasso na pesi mbote na papa Ali na Paris na pesi mbote na Charlie Molangi et pourquoi pas na bandeko nyonso o balinga Zini Kumbi bobenga na plus 243 golo 4 numéro na ngate plus 243 89 56 87 791 Abandeli 89 56 85 pardon 791. Voilà, merci Zini. Christelle, merci. Merci vraiment. Christelle, le quoi qui quoi? Et kolulangate. T'es non mon bien vient na biso, mon bien vient na biso de la maison. Na bi ka zou, est-ce qu'on a le banina sans sinine? Papa, est-ce qu'on retourner caméra batala bateau ba otala biso? Bakimi. Vous comprenez? Donc, t'as le niveau Christelle Ali. Papa, c'est non na makolo, na sa publicité. T'es abanda. Sko tentira boya iferte. Tentira boye ya kisasa kaka. Soto kendaka poto lukaka basi pona ni ba ko nyoko la biso ba ko boya biso aboyi akoboto na bilamba na ye. Oh. Baboto la bino. Eloko baboto la bino na bilamba. Baboyi bino. Ayela ke bilamba. Ayela ke ba pantalon. Ati ba pantalon boto moto ba exploiter bino. Ba exploiter bango ngate. Ngasoko yé. Non, et biso oye pona nga. Quelque part c'est que bon aime balinga bino. La plupart pe ya bason ya poto balinga maman sans so journaliste ba son pe ba la ra mikolo. Non na monaté journaliste moko boye chroniqueur mo ya internet ça suit moi sa poto moi ça moi muke. Tanga. 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 Baba na koteli. Baba ta comme la suka zili kende ke matanga. Zina zaina matanga ana ngiringi on to profiter to cela. Merci na ba congolais merci ba ndeko nyonso o ba assister biso awa baza ba mebele ba ndeko nyonso ba congolais ba meilleur vœu na bango. Merci na gola maela po na bilili merci à Papi Nzola Meso propriété privée merci na yo merci à Chimène Kela merci à Dieu Diogène Momba Carmel Kitambala Karma Omo Babi moi na lemba solo maman Weston merci na yo mes condoléances encore à Billy Koulou mokonza CPI mokonza ba maman ba bi courage ka ebele autobus sa grand frère na yo ba courage ka ebele za mambo ya ka merci à Dieu Diogène merci à Michel Levo le grand saoudien merci na yo merci à Paul Bongagaz na gaz le prince Claude Ndombasi merci à yo merci à Jackie Lomingo merci à Blaise Fashion à Lyon de la part des honorables Willy Loufou moi na ngiringoto tozana mabele merci na yo merci à Célé Dibois papa social merci à Nzwala Senzouzi ba meilleur vœu na yo bonne année merci na yo merci à Général Defa Babi rendez-vous ça Blobi bongo na bien
le bien bien na Suisse production moïse après na Paris ba na Paris ne so ba kuta na pona ko fêter anniversaire à mon général de FAO to kuta na prochain numéro ya émission na biso vraiment za kinga obino Christ merci à Pedro Pembele aki okundale qui n'est bon na Kinshasa ba mes condoléances ne merci à Chico Mouchetou merci na ba Felande ne so ba za Kinshasa merci na ba Parisien merci na ba Christelle Biangani bien sûr ma copine ngana bossa na merci na yo merci à Laetitia Lofina motema ya Didier Kasongo na Lesta merci na yo babi Vanessa Moussao merci na yo Vanessa Moussao déjà ne bandelo zwa ki ayo kayu maman na Eliel maman na Merveille merci à Bena Lukeni merci à Colette Masonga ma belle famille na lela bino fort tokuta na prochain numéro ya émission na biso d'ici là portez-vous bien bye Tamatiti Melena kabeli ya forêt équatoriale Saki bolingo ezalaki ata maye Melena sambeli ata fleuve ya Congo Chérie eske yo kokoka kotanga nombre ya litrage oyo eza na fleuve ya RDC impossible insalamable eza bolingo eloko mosusu te eza bolingo didukalala